Chilagi Balagu, Chilagi Masangu, Semenado, Chilagi Masongo, Yakama Mebio. Halalo mi. Oh. Kibodes, Ekiyame Kibodesi. Karakina kila kancha muja. Chilaki bagato, emi chilaki samusa. Ekera mi jeka kekera kia bayara iyo. Oh. Kibodes, Okiyo, Bage. Eko, même misanga arene bete. Sanga petit pala arene bete, asaka fale, ça peut mutuana mususu arene bete, ça peut na mususu arene bete. Osaka fali bako chanter, ba Nigeria boya, ba Sénégalais boya, ba Gabonais boya, ba Ivoirien boya, Congolais koya, Europe koya, partout koya. Et comment qu'est-ce que biso atutaki pala magi biso poto so ki to etarine ko beta te so to se promotion te fala ko tala mate ou be fala beta te lo kuta a ko beta plein a ko tala mauza na kombo. Ma bato français pardon éviter bato français bino vraiment bato français bino boza benja respect pa na ngate muto so ka français pa na bomo ne nga boende. Bon, mon élan trop en français, je peux pas français, ma carte, ma noba français, linga le cousin, non. Mbandaka na kobuka yango, Mbandaka j'arrive, stade Mbandaka j'arrive, Bwende j'arrive, Basankusu j'arrive, Bokungui ke la befale konda j'arrive, retour de Petit Fali. Maybe que Mawoa. D'accord. On a les solo qui va policer mon baptême ça bino na taxi mais au solo na bon pays to ko batiki na bon pays bino. Ah bah tuninga comment tu veux dans la vie na bi je suis ma femme à la maison et les mes enfants et bon manga ma benga oh ti baba di quoi ba hotelanga o mutalo lengini. Mbote na biso ezali ngawa bino artiste comédien Jean Molayi na fandaka na France. Scène Wave ezali masolo ya sika ekobongola makambo. Ngai na libota na ngai totindaka mbongo régulièrement na RDC mboka na biso. Avec Scène Wave nakoki kotindela bandeko na ngai mbongo kobanda na montant ya 1 euro et yango eza ko permettre biso awa na poto totindela kabandeko mbongo ya mike na baposa na bango ya mike. Kitoko nakoki kosala yango ngai moko na ndako na ngai na telefone na ngai et puis nakobakisa eloko te na mbongo na kotinda. Na yango bo télécharger application ya Sendwave et puis bo mona lolenge batindaka mbongo na pete nyonso sans kobakisa mbongo likolo na yango. On a du gaz et du Restaurant MK Royal, aux spécialités afro-congolaises. Situé au numéro 10 bis, avenue Descartes, à Limay-Brévannes. 94 450, à 10 minutes de la gare de Villeneuve-Saint-Jean. Ouverture tous les vendredis, samedis et dimanches, de 14h à 1h du matin. Pour un repas convivial, dans une ambiance musicale bien tamisée, rendez-vous au restaurant MK Royal. Réservez votre table au 07 53 61 01 03 ou au 07 58 11 10 72 pour l'organisation de votre événement bien privatisé, baptême, anniversaire ou autre surprise. Bienvenue à la table de Michel Combé, Aigle Royal, royalement vôtre.
Mesdames et messieurs, ici, c'est Congo Révolution News. Chez vous. Donc chez nous, c'est chez vous. Nous vous aimons beaucoup. Et grâce à votre attention, nous, en tout cas la grande équipe, la grande famille de Congo Révolution News, avec Michel Kombe, Aigle Royal, encadré des sorciers, merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour l'avancement de cette émission. Merci également à Marno Tounga qui est là derrière toutes les caméras, ainsi qu'à la réalisation. Merci à l'assistance de David Angali. Merci à Atanka, les basses gardes du Nord. Bino, tout place Bozali. Nous vous saluons de vive voix. Tolingi Bino et trop, tout ça, on a plaisir parce que la demande de Bino, Ezalaka, exécuté de notre côté parce que tout ça, on a tout ça la poteau, parvenir Bino, oh Ezali, il y a malade. On a plaisir parce que dans le premier numéro, vous réclamez. Azozong on a épé Mboka, avant Zong Mboka, il fallait quand même tout ça la suite et fin, il y a place au Bandaki, tout ça la restitution en haut, tout ça la suite et fin en haut. Le a plaisir, il y a Boyambi, Petit Fali. Oh, c'est la deuxième édition, après première édition, c'est la deuxième édition, tout sur l'artiste Petit Fali. D'abord, bonsoir et bienvenue dans cette émission, et puis meilleurs vœux. Ah, meilleurs vœux à tout le monde, meilleurs vœux à tout le monde. En Europe, meilleurs vœux, on était des États-Unis, meilleurs vœux, partout dans le monde, meilleurs vœux, tout comme Mboula Asika 2024. Vraiment, Nzamba Zalokomo, Nzamba Bati Abisu Susu, Ninga protégé Abisu en 2023. Aza toujours Nabisu Longo, Ninga Pazay Nabisu Longo en 2023. Mais à tout le monde, voilà. Merci beaucoup. On a payé comme ça, dans le même ordre d'idée. Je voudrais très rapidement faire présenter mes vœux les meilleurs pays Naba Oyabiso, Jimmy Chimanga Porte de la Chapelle, meilleurs vœux na Mastananga d'Ali Vancouver, les papas de Ronicia, mon grand frère Tom Smatopé depuis Kinshasa, et puis je n'oublierai pas Gauthier Mascotte, ingénieur de banque, il faut mon Malamoko, Jimmy Belao, le millionnaire congolais, et puis na staff Nabiso, place à Malonga, place Topé Marepa, Jimmy Belao, wana, na Eridge Lodge, place Topé Marana Vicky Lodge, Topé Marana appartement, il y a Ngolo, la confort, penza, comme il se doit, Topé Marana Ninge Singeli, et puis na Robos en été, Petit Béton, 3 fois boss, Simon Ikamba. Pour qu'il a le condo. Ah, Simon Ikamba. Moutoumala, Mototombe. Moto supporta Petit Fali, on a penja V. Vraiment, Simon Ikamba, on a penja Makila quoi, Bokila Okondo. Moutoumala, Ikamba. Ah, vous avez dit, on a joué en les Kagibia. Il y a Sali, Ikamba. Mototombe. 3 fois boss. Continuez toujours. La vie, c'est comme ça. Simon Ikamba, et puis Joss Chingo. Nettement, la Jeff Bokungu, Boloma Nyama, Ototombe. Bakula Kabaza Belé. Bakula Kabazali. Na peine à continuer, veut na Joss Chingo de Liverpool, Toyambaki, jeune frère Nabiso, Joël Lokosa, de Djoubek, de Kinshasa, et c'est quoi de Panama, et puis DJ, fils de l'homme, Mukunda Amiona, on a payé Abiso, il a parlé. Je n'oublierai pas mon beau-frère. Boss Amboka Guy Matomi, dans Namur, son amonio, puis souhaité bon retour, dans maître Elvis Mwamba, Tozaki no Awa, Otuzuti Kabiso Zonga na Omboka, et puis comme c'est un meilleur vœu, pas à mettre Eric Kassongo, chez les intimes, on va tomber ça, on a contrainte. Meilleur vœu en place aux Sylvie Katambo, la maman de Nangai, et puis Yvonne Fabiola Matas. Na moni pe, aux bateau ya yo Awa. Bateau ya yo, on a bateau na yo, bateau ya yo bango babimia. Petit Fali. Mimi Guéric. Babi maman Mimi Guéric, maman sociale. Maman sociale. Nkana na mbongo te Mimi Guéric. Oh. Mimi Guéric lo sa ko place aux amis. Ça bien wa penja Karobengo, maman sociale. Mimi Guéric, ya ngona et puis salon de coiffure Lili Beauté Prestige à Melun. Salon de coiffure Lili Beauté na Melun 77 maman sociale. Na biki Yangwana. Maman de Kevin Elinda. Maman de Kevin Elinda. Babi Linda Kevin. Bana malamu. Viejo Mtabwaki. Nabiki. Boja solution. Donc, il c'est la plaisir à toi. Jean-Di Kanté. Meilleur vœu na yo. Et puis, la maman Nabiso Esther Lotika. Je vous salue. Tous on a trop. Fali. Petit Fali, l'artiste. Moi, j'ai un rapport tout ça, la moi, amusement des bandés. J'ai mis na moni. Bana tu es mbaki mbali bosso. Na mokolo ya lelo. Changement ni c'est salami parce que éco déjà commis na mboka ke ozo kita okene ko beta stade ya mandaka ko beta par-ci par-là c'est ko na nenga mboka éco ni c'est comme lieu awa depuis tout soleil marambo bon ko beta stade de mandaka eza na un problème te zamboka nanga eza place nga na koleli place ngai na bundi place ngai na bakatinga motolu quoi on a beta na mbandaka na beta na bwende na beta na basankoso
nabeta na bokungwekela nabeta na befale nabeta na ekonda fo nabeta na bamboka nanga quoi parce que nabotami kuna bakati nga mutalu nanga kuna naza congolais puis naza toujours congolais ou azosala pe fierté ya mboka quoi na kombo ya Fally Ipupa pourquoi nga te pe nabeta ba stade wana ya mboka nanga pourquoi te nabeti de arena na grâce ya Fally pourquoi nga te pe na grâce nanga mona ko beta pe ba stade ambandaka ya ba Bwende ya ba Sankusu ya ba Befale ya bokungwekela nyonso nezaka kanjila Fally limiene toujours zotambusanga toujours na koma bisika wana voilà batebele balandaki yo eto yembaki yo mbali boso basepelaki na réflexion na yo après ovandi na poto kaka na temps moke mais ocomprendre makambo ebele likisolo wana obetaki ya moto akoyamba o bien mais na nsima nango na mwa temps moke ekokoma o si te dérange les enfants l'école des mains tout ça mais oui bien sûr et ça solo même ata na poto te même na mboka même na Kinshasa place nyonso ezalaka bien na malamu awa bato babadozwa biso mpona ima toaki na moto aigle quoi parce que na bandela yango toaki na moto aigle ntango aigle adeplace moto amutasa nini aluka lipati moto amutasa nini aluka parfait aluka elamba so mpona fausse te olali ti parce que tozalaki na moto aigle Fally Ipupa moto aza na succès moto aza na makambo moto apesa bato bavie neti babiso boto eba te tokóma poto kapo nalobela Fally Ipupa aigle Mobutu lelo mpe nakomi poto o famille na ngai mosusu baosalaka te nalobi kaka nabetiaki baosala te déjà nasi nakomi nalobi kaka baosalaka mpe te parce que nasi nakomi déjà mais respect na Fally poto moto akozwa lelo na bacomportement nga na mwende ya bato na comportement déjà na vivre déjà kosaire to fana na poto o mikosala oyenge bato bana ngobe parce que bato bavivre na mindele baza na comportement ya mindele bato baza na comportement ya mindele na mboka oyo batungisa te bakosa te neti biso bavedeti boye mwa tour ozongi mpona carrière mpona avenir mais nakofa na poto teke nafanaka boye non so mpona bandeko mosusu namoni bacommentaire mosusu bakomi petit Fally aza soki azongi Congo aza mayele te je sais pas c'est quelle méchanceté bon kozala mayele eza eloko mosusu kozala mpe mayele eza mpe eloko mosusu bao bato baza mayele baza poto te ngambo na mayele te mena na poto mais tozaka bato bao bato baza mayele bana poto te ngambo na mayele te mena na poto kombo na ezaka nani kombo na ngeza Gile Elese Njali mais par rapport à image même na mboka kombo na ngeza itoka Petit Fally bato mingi mpe batunaki ngai lobi na bosani kotuna eloko wana vrai nom na yo mpenza eza Gile Elese Njali voilà obotami wapi na mbula nini na botami na kati penja ya Befale quoi mama na ngai aza Befale papa na nga Bwende parce que naza 100% mongo olongola te ko père de mère et de grand-parents wa ko meka même ba grand frère o ba mama kulu ba mama ale biso ngana pinya ana mongo vraiment ya ko longa te o bakisa te iso ba nyango la ise bankana baebi olongola botami na nini na botami na za mwana ya bon la carte de l'été nanga na botama le 25 décembre naza le 25 décembre ya mbula ni ya nini bon il faut tout à la on a passeport quoi yo mo kolona ngo yebi ti na yebi mais na passeport tu e bombango faut tout à la on a passeport wa mbango ndi tu e bango tout de suite mais oui bobi voilà passeport ndi tu e bango mbango voilà le Petit Fally okomi mwinda ya famille na yo parce que le pe ya kana bato mosusu yo ba fierté ya loba na zande ko Petit Fally o mo identité ya famille na mutu mo pen de famille na robi ma place mo boye alors bébé ngai na zande ko ya Petit Fally eza ya lumière au Fally a sur yo yo pe ikiti na famille na yo est-ce que o mitala ki okomi déjà
tous ces na parcours ya ça pour honneur René Matal sous. Bon na komi na ote. Ça bi ke na komi. Wana pede nyos. Na zo bunda. Na no vedette na bunda ke na koma na ngonde. So na komi na ngo mokili pe bunga te. Tozo bunda. Moi li pesa ngate. Moi la mbeza ngate. Moi propre ngate quoi. Mais qui bling bling écoute va montre quand écoute mais Coco ma to komi na ote dans la bling bling écoute voilà mais Coco ma to komi na ote to bundana on peut bazo pesa bota la taille na ote bazo pesa kaka bon na ko kitisango papa nyonso ezaka ka écoute kaka nyonso eza na makambo ata muta peso ya be ya mabe lobaka merci njamba zongisela ye po ya sumbaki na mbongo na ye mais ya kabelo puko boya puko o sabotango Zwango, so ko dimine ngo dimine. Et comme il peine à taille na. Nyo so baba merci. On sera merci. Merci ne na mona babe na ba Steve Lemba kuna na Suisse. Suisse c'est mbagyo bien. Babe na Steve Lemba na Suisse, babe na ba Masaro 001, babe na papa dizaine na Suisse. Vraiment ba bayambakinga quoi. Tu me l'as dit que le Kondo baza partout, Maître Blaise B quoi coach olympique 5e dan. Baza partout. Kondo na yabi ke. Bon, on a vu privé monsieur. Si. Ngai na Japon na batunyos, na pone école nyos baluba ba Congo ba Swahili ba Mongo, ba tetela ba na Japon na batunyos. Misa za rapona mutu mote, misa za pona mutunyos parce que batu batalanga ba baza baluba, ba Congo, ba Swahili. Ba Congolais et puis na ba étranger. Ah voilà. Si, mais Petit Fally, aujourd'hui, on parle de ça même dans différentes communautés. Dans la communauté, parce que tout le monde, j'étais regardé Petit Fally. Dans la communauté, tout le monde, j'étais regardé Petit Fally. Même des étrangers, même tu regardes Petit Fally. Nazapona, Mokila Lokono, non. Nazapona, tout le monde. Petit Fally, j'ai besoin de tout le monde. Voilà, j'ai besoin de tout le monde. Mais par rapport à d'autres communautés, comment tu réussis à t'adapter par rapport à leur façon de faire les choses? Par rapport à la communauté. À d'autres communautés, Baba école Bamboka Missus. Où ça n'est pour s'adapter na bango? Bon, tout ça n'a pas bien. Tout ça n'a pas bien parce que l'école union se valinganga, na courage nanga, na onga na salaka. Oui, c'est périsaka tous les cols, tous les pays. Balou ba sepirananga, ba Congo ba sepirananga, ba Swahili ba sepirananga, ba Mongo ba sepirananga, mais ba lokele, même ba tetela. Ba tout ba sepirananga. Ah ba tetela, tetela. Ba noko quoi. Ba tetela ça na mbo ba tetela fona kan c'est imbattable ndo ya maman. Ça m'a pe bande kona, ça m'a pe baluba, ça m'a na pe lokola côté pe baluba, nataka vive na Tshisekedi Miguel. Oh. Natape vena Tshisekedi Miguel, vena nga vraiment kitokos. Balinganga mingi bankouraganga quoi. Ekolo nyonso e apena batu balinganga. Voilà. Est-ce que au Nezaboy Nazaraki tout récemment na soirée moko oyo yo po yaki comme invité bozaki délégation Mobimba o doyaki na Simon Ikamba bokila lokondo Petit Béton. Petit Béton. Au prestaki tout ça ça là qui pena bien. Partout les kabatuba écrit vague batuba photo ba vidéo. Mona aigle za aigle. Makila aigle zaka aigle. So jana makila aigle il faut zaka aigle. Mona aigle za aigle. To simi ba kisite poto ko mana succès. To bomi ba tuté poto ko ma poto. Ils ont courage na détermination quoi. Courage, détermination na koyeba musala isaka moleng mobo. Voilà, c'est ça. On a ce article qui m'a dit sur le tatouage était après ça 48 heures sur le tatouage a fallu te recouvrir. Mais est-ce qu'on a combien de 48 heures? Na combien de 48 heures? Na combien déjà 48 heures? Au sommet. Na combien de 48 et puis na l'équipe sous 48 heures. Maman kuta botanga lokanga te. Papa botanga alokanga te même ndeko nanga lokanga te sko mutu musa bimina ya bilbal bane pozo mo lokalia MC unjale betie aluka mo lokalia sko na micho toi de 48 heures yo ta sko de to fana to combien ni 21 heures dans 8 minutes on que to l'équipe de 48 heures et ça ka ba PC lengi mutana njala yo ba no journée et ça ka na ya papa na je so ke bato ba finga ka aigle alikiba na succès na kitoko na kuyemba na tuma mutaki ofinga pwani bacheka emusunjala
ça non non major quoi petit aigle mon aigle ça aigle na belle ba tumshi ba ko ya pe ba n'importe quoi ba cha ba ngoka c'est ça la vie il faut partager kana batu aigle partager lenga pour on partager ba douter yé pas et pour finga pour ba chekati kasi ngapela chikele papito partager na yiti ngangana exactement que atikeli nga 48 heures osomone eza na 48 heures te pour ba lokanga te ngabe ba lokanga pété pour nini nalobi kaka po okoma awa yobi combien de personnes bameka yo okoma awa papa poto bieno ya poto ofuta ozango wapi ozana visa poto ozango wapi tosona no normal ko bato baloki yo te sko mutu moka bimine ka bo soki wapi totanga bakombo ya mboka te soki wapi alobi na bilubaluba me botikela tana totia eka so to aposa kabila to kabila so ne rozo mboka bo mona so lukiyo bo mona na po na encourager kaka courage na force à toi nganga ndoki baloka na te ngano na libongo na posa makamu na libongo na ngape na osama na libongo na nga mais soit toucher ka libongo mususu mabe ya toucher na mabamba yo sama na ya yo sama makamu na kinganga na wana Italie mais ngate ya lobi na ngate e bang si yote si jamais na ngate bang si yote même la mutu attend qui abimelinga m'appelle mi bonjour ça va tu vas bien oh mais oui c'est vrai même une qui soit abimelinga rien ça abimelanga ça va tu vas bien je vais bien oh tu manges quoi oh Olianine je sais bien te manger parce que ndoki pas aliaka bonjour, ça va, tu vas bien? Bonjour, sorcier. Non, c'est que aux Andoki, aux bien, dans la lingala. Ndoki, aux bien, bonne santé. Parce qu'il y a Zamutu. Soit beli, bah, c'est qu'à kiss. Ce qui a coupé, bah, qu'on est qu'à l'essai, à Pumbouete. Bah, pour sauter. Tu as sauté, n'est-ce pas? Ah, j'en ai trouvé. Ah, parce que c'est ok. Alors, j'ai bien ma kilo, au kete. Oh. Papa, tu vas ngaka iloko te. Nyonso to mona kango, nyonso eza vanité de vanité. To botama to kuta liwa. To botama to kutaka kindoki, to kutaka nyonso na sina moi. So kuti kindoki ba peso kindoki. Si ça ndenge na pas mutu te. Mutu suba loka kete. Oyo lokepe bo parce que nous avons fait ça bololo mais qui l'a bololo bato musi penjoye penya boepe osuika na pote mais to kipa mambo na te parce que biso to na ngope to na kindoviti moto akoseleka ndenge nini wana sike yo mambo wana asa na courage ana inganga na courage a continuer na musana ya kinganga na e ko simba pe parce que biso tu peut to eka boe fali nanga emara king aigle mobutu papa na makosise mobala mama nana ketchup boye fali nanga lelo papi nga chance mokili pe moninga pourquoi yepe kinganga na yepe asa la courage asa pe makabo abi ki sa pe batu apesa bat bakisi batu ki na pêcher. La vie c'est comme ça. Il y a des gens qui ont été venus, ils ont kufa, après ils ont inédita. C'est que au mieux habité, on est au mieux habité. Biso qui part, biso de to botama. To aussi to kufa na biso. Oh. Bawa. O mo so botami. Vous êtes mutami. Donc secret ya kubanga ko kufa ko botama te. Pour ça ko botami c'est ko kufa kaka. Voilà, merci bien la question bon selinga. To kutaliwa tokuta pasi tokuta minyoko koloka kuti tokuta mokili ozomona makambo tout tokuta déjà toana eloko moko ya sika te ke biso toya nango obotami obai koloba te bando elandeni nge sikoyo so okoli ochange koloba te eloko ya nango te tobanga eloko te parce que mais lelo siko à part banzema fali poupa car bando mana banzema ba ya artiste mtuso mais pourquoi tu es banzema artiste mtuso net banzema ba Davido banzema ba nani ba soto pa non ngai naza nayoka ka banjimbo ba tunyoso pona biso vérité nayoka ka banjimbo ba tunyoso mais
musicien nanga préféré musicien nango na linga pona ko fratete pona tebe déjà fali pourquoi na kabango te na oka Davido Whisky de Burna Boy na oka Buba ke Black Kinaza na oka ka Daju na yoka ka bato nyonso kota na oka mais fali toujours on peut s'en aller au moins il y a Davido. Bon, quoi ma bandit moi Davido ah t'as moi truc à cause en ango oya de kamara chiragi balangu chiragi masangu semenado chiragi masongo ya kama mebio alalo komi mi oh keyboardes ekiyame keyboardesi karakina kila kancha muja chiraki bagato emi chiraki samusa ekera mije ekera kia bayara iyo oh keyboardes okiyo bage wamewiwe okiyo bage sana ngena bango chiraki masonga akola kami oh emenado okiyo bage okiyo bage mama nanga Fanny motema papa Gilles nkana Fanny honorable Gilles Mundele mwana ya Bwende bokuike la basankusu honorable Gilles Mundele utotombedi honorable Gilles babi honorable Vitel Anzolo honorable Vitel Anzolo na Lucie honorable Vitel Anzolo Dallas na Lumumbashi honorable Dallas honorable Lumanisa na Lumumbashi Venangai Freddy Mani Aigle na Lushi kitokos honorable imbattable ndoya mama moni makamna kuta na ngwa watu tina Davido wani ozana eloko moko ya Daju depuis on bana instrumental si pas quoi tu t'attendrais avec un expérimentiste par l'ami à qui tu fais la Daju on s'est pété combien de rangements j'étais combien de parler de tout on s'est mis les cornets on s'est biti l'idée. Oui, j'estime mal, j'essaie ton tas de femmes et j'étais que tout devienne mauvais, tout est froid. Jaloux, je suis jaloux. Ma chérie, tu es jolie, avec un corps impoli. Mais sans c'est ton pitié, interdit d'être empoché. Avec qui tu embellis, ne peut pas s'abaloter. Mon bébé te bénité, un petit bien banité. Je suis jaloux. Comme je suis jaloux, yeah. Qui veut les miens de la famille quelqu'un. Tu veux maman, qui veut tu m'as. Mon bébé, tu veux les miens de la famille quelqu'un. Tu veux maman, qui veut tu m'as passé. Yeah, jaloux. Moi, c'est ma deux, mon guillaume, banana, nako. Na boya, ma camarade, mi balier. Wouh! Lobile bazenga nga bianga numéro na yo opianga adresse na yo lobi kuna bianga snap na yo ngo lobi kuna like photo na Instagram lobi kuna chindi mon love après lobe comme fanda kawa pied après lobe comme on est juste amis on est poussé de grands de ma copie. Nana boyko, je suis jaloux. Nana boyango, je suis jaloux. Oh, mon bébé, jaloux. Mon bébé, jaloux. Nana boyango, je suis jaloux.
Maman, je suis jaloux, yeah. Mon amour, je suis jaloux, yeah, jaloux, yeah. Oh, oh, ah. Oh, je suis jaloux, yeah. Oh, ah. Dogos, je suis jaloux, netina filmé. Jaloux, netina filmé. Mara, King, Aigle. Ah, petit fallait. Jaloux, on a dédié en na dédié jaloux, on a imbattable, doya maman, on a les laondes. Évidemment, je suis jaloux. Quand j'aime, je suis jaloux. Et puis, dédié, on a maman, on a biso, on a bébé, on a biso, karaté. Ah, on a maman, puisque la mignonne. Puisque la mignonne. Maman na bango, na bien que maman na bango, moi na maman zéro. Maman botelanga, moi na malamu. Voilà, moi na mayele, puisque la mignonne. Ah, on a vraiment. Au thème quoi. Puis mes designer, net na film. Côté qui m'est allé. Designer. Ça bango mon boulot, faut protéger bango la mère ni makambo. Tu es obligé. Puis mes designer presque à la mignonne, moi na maman Véro. Tokos net na film. Petit Fally. Aux émissions passées, au tika qui bandero la pose ça bateau nga babi. Et ça projet, toutes les inspirations qui sur place, uniquement en anglais. Au tiki biso na français, au côté sur côté anglophone. Et ça ni ça kanda kakato, et ça excès de courage kaka. Courage les qui na monde là. Et ça nango kanda te, et ça rappel, et ça projet. Et le konyo si po tchango na. Et le konyo so ba mekaka. Et so ko kite balaksa yo. Te botama na anglais te. Bakolo banglais pe bazati. Donc ils ami balé hein. Oui. Tu es en Britannique, Amérique. Mais tu bois ma peine anglais, tu écoutes anglais. Bakolo à l'aise na mi balé on est à l'aise. Bon, nga beta kanyo soe papa. Nga pinya azana à l'aise to boibu na beta ka Britannique, Amérique. Britannique c'est le ko tangela, Amérique c'est qui oyoka ki. OK. C'est vrai. Oyoki ko yoka. Ouais. Voilà. Mais est-ce que vous savez là au moins 5 mieux somi balé na kat. Na Britannique na Amérique. Bon. On est coutublé. On est coutublé. On est aux amakas. Voilà. C'est ça projet, on a accompagné projet. Non, projet ça nango bien. Est-ce que le kokoma kokoma kwe baba mon nango siko. Pour épée ça ngape un jour. Ah parce que le c'est nango ezaka nango ka dikambo projet quoi. Ah. Te boye o bien sourire là au sakana nango. Na tongo tango na la mukanga na ke musala na midi tango na mukwa maka na musala hata na pokwa tango na nzonga na go yolinga do yolinga osala fete lo kolanga haseli haselinga haseli haselinga ha de konanga la muka kene musala musala ne pesa que c'est moi la vie comme maman. Oui, me. Oh, VIP, Farah. La vie est belle, la vie est tout. Hey, hey, sweet love, sweet king, sweet coffee, go, ever. Hey, nana jo. Loma lama swat kingi. Oula. Satolive, sweet king, Hasseli. C'est vrai? King, combat. C'est moi. Fallait mailler les mots, les bisous. Fallait, il est trop fort, trop fort. Il est trop fort. Il est trop fort. Sweet love, sweet king, sweet. Ça te livre, sweet king, Hanseli. Kiko, Pico, Rebo. Hey, personne n'a pas de faut ça là. Faut bien falloir tanguer la mouille. Ça va, makambo la minene place wa makambo la minene. Makambo ezali minene, voilà, minene go. Makambo la minene. Voilà. Mais lelo siko pemeni a fallu lumière et puis si makambo belé lelo petit fallait ça petit fallait à karaté. Na bolingo bato bala ka sango pa na yo. Là on est sur kotani nango oyo ozaki ko espérer mais et kene pe no espérer ki te na voyage non oya poto. Na bandela question s'il vous plaît. Na bolingo bato ba pesa ka yo. Oti Congo bato balinga ka depuis Congo yo bato batendance nyonso ata bato yo ezaneti bato mususu bazana ba camp adverse balinga bana bato ba papa we ba grand calé
Madilu, Pepe Kale, Papa Wemba, balinga bakina bauti balelo baza balinga ngai na bato nyonso pelo bazara adversité na mona musique alelo mais yo ba pesaka okaka bato tu balinga ko na lobby ero ya obanda ko ya elo nini peut-être ozaki no pe na mutu ospera ki mais ne ozo ngabelo ko ngo ozo ngote bon au quand nous anango c'est important on nous anango on nzamba pesa ngai yango pe na bana fali merci Léonard je montre déjà grâce à Fali Léonard na jo cheneti boy na jo linette na la place moko boy na za la l'aise ça no grâce à Fali na ko baté que na zo akamba la mon avis partout baluka vie et partout baluka vie vi poko zo na mbwende vi poko zo pe na Kishasa vi poko zo na poto place so ko komela yo son jamba lingo zo na bo jouer babiso yo toza na place moko ta ba vie comme na biso te mais tozo bundaka nanu même na poto biso ka chaka na poto lokota mbongo pozonga biso ka chana Kishasa lokota mbongo pozonga c'est que vie eza penja eza bitumba photo bundaka voilà to bosser toujours to bosser oza nango pesa kanjame merci oza nango donc c'est là ka njamba potisa ka Fali apesa ebele apesa azangi parce que logo ya salo yo vraiment eza vraiment ya le baté toujours ba merci à tozo sambela tozo bondela faut tchaka toujours kombo a Fali c'est très important na wa sali so kutana ba musicien mususu na nzela pena boyo kutana musicien mususu musicien on peut peut-être asalaka en froid na Fali mais yo kutana musicien mususu na nzela aux en attitude ni aux anora ningo za naturel bona gentillesse na yo to Rozoapé recule par rapport à Moutourne, que Moutourne en a bissé qui est normalement bien. Bon, j'ai un problème à Moutouté. Même Sabino n'a pas de la question. Fala tina ngate na fingi les bateaux pour appeler ça un bon bé à appeler ça un bongo ou bien à petit falo sali bien petit fait normal c'est sûr succès ma casse sinon. Fallait à star amener à ça pour ça Moutounyoso. Bato ba ofinga ba fanatique na ye bato ba ofinga gae balinga gae parce que le soko ofinga Fali mo ka banjemo na ye le lobo ya Fali o mo ne otale na concert le lobo ya Fali au moins na photo même na Instagram na Facebook na TikTok na Twitter na Snap na WhatsApp au moins la ka Fali Fala na problème mututi ape na randa mututi ce qui mise mo ce qui na tie périer parce que ape na mise na tie ka périer na tie singularité ce qui biso ba mission que mission moka finga qui Fali. Ça bien, c'est un pluriel, singularité. Voilà. Ce qui mission moka finga qui Fali. Kingana le kana finga mission wana. Fali pas se pena ngake. Tu n'as pas beaucoup tani nanjela. Oui, so to kuta nanjela boy. To pesa ce qui a pesinga mboti, abaninga mboti, a petit Fali sava ngabena ba sava ya. C'est tout. Sapena na poli na ngai na mona kwa za mukolo bonjour yaya ete so na pese mbote ki na bangie non parce que ngana na dibongo afali na pese ka mbote pour na manière respect kaka ke muto sala ka paye musala quoi lokola nga bonjour yaya oza bien na leki nanga c'est tout bate ke to kangama to saba ma mususu non awa déjà vie privée mususu mais comme a pété parce que tokuta na pété to mona na pété parce que ngano na ngano za kana libongo na mais ce qui peut kokuma to pesa na ka bambote mukolo pe mbule beta ke yeba na ati mbule lo bata ke na bet mbula ngale lo mbula ezo beta le météo là ça météo là ça non lo bakaka ouais même ce ko ya pe brisque ne tu pas boyer même ce après une semaine et bête même ce pe après ezo landisana beaucoup tana mbote c'est tout tout ça batu bonne année poto vivre en ligne. Bon, poto vima bonne année, même poto vima ouais ba bonne année, ouais ba bonne année, ouais ba pe bonne année parce que chaque chose a bonne année. Oh. Même pe na Kinshasa, ils appellent ezara le ba ke biso kuna na bamboka to sepelaka trop, to sepelaka mingi. Mais Kinshasa na ba poto awa, ouais ba bonne année, ouais ba pe fêtité parce que chaque jour ba bazalaka bien. Chaque jour ba la tara bien. Chaque jour ba kota kala ba restaurant. Chaque jour ba o ba bonne année, o ba fêtité. Je moi.
Tout le monde toujours célébrer chaque jour. Toujours célébrer chaque jour. Tout de suite. Petit Fali là, qu'il a le condom, mais l'autre Petit Fali, information tout est martelé parce que en pas longtemps, aujourd'hui Abisso, que le rose na visa nous moulai, à tout moment bandozo ngila biso awa, to souhaiter peso qui maman na biso aboti bébé na biso. Bonjour, ça te pesa akana njambe. Nzamba pesa makoki pe bébé na biso ya pe koto. Njambe ne mo pesi mo bateli. Njambe ne mo pesi mo bateli. Njambe mo kayebi, on déjà lipambo la njambe. Imokayebi akokisa parce que ça na sengi lipamboli et pas na ya pesenga akokisango aye moko mo pesi mo bateli mo lokoti mo tomboli ça aye mo njambe ça bien sûr bébé na biso na maman ba beti pe mo to puis la mignonne puis si designer mo tongi munene maman na bango kata eti ya la po ça fait couple na honorable Caleb Mboma palobi R Chama Yoka grand frère propre Kantou Chama Yoka voilà après Suisse c'est retour de loi avant qu'il quitte ça parce que Suisse déjà ba yambaki bon après Suisse na ebinauti ba pays belé malé mekabo mo ba pays nyonso moni so moni Belgique comme déjà Suisse na ba pays nyonso moni la différence na ngweza na niveau ni na ba pays nyonso yo so tango na ko comparer parce que nyonso sera poto pour celui qui n'a comparé ma bé nyonso sera poto France et poto Belgique poto Suisse poto Hollande poto Allemagne poto Italie partout Europe nyonso sera poto parce que mdela tunga mboka na ye ayebini ngatunga nyonso sera poto so ki na Belgique olia ka mboge so pe na France olia ka mboge so ki na Suisse o mona ka mboge ozomo différence c'est ça X ba beta ko rande ba beta na Belgique ils appellent na France mais France c'est ça ka mboka o eza na succès quoi mboko eza na lokumo quoi Panama voilà ils mboko eza na succès par rapport ya ba pays nyonso ya ba pays ebele na Europe mais en Europe poton sera poto quoi poton sera poto comme aux hommes différence c'est ça il y a poto quoi ya motu ya yo retenir eza nini na voyage nyonso sali na nyonso ba expérience nyonso kutana na nini motu ya oyo etikali na motu ya etikala olongo tena vina poto pe mai yo que jenga na motu na poto so za ki techi o changer penya ba changer ba tumbango parce que ba tutu ba tembola rapide bonjour ezala raté bonjour ya ezala raté ba nyonso ba tembola na kanda mais oui ba tembola na kanda tu vas concentrer kasi on lo bati ba tembola na kanda s'il te plaît na s'il vous plaît et comment le voir bonjour na bango wana ata osali mabe pardon ata yo za na raison yo za na temps pardon voilà et donc on etinga na moto et puis awa so ba la il faut za nango kimia quoi pour toujours ba ko mindele bon songi na bango ezo sila te so continuer kaka ezo sila te depuis to bagi mo jour continuer kaka ba komi et comme je ko exagérer ba lekisi n'écoute ba ça ba fait ba funda ki toni bafunda kande bafunda ngate bafunda kande yo sala kinini po bafunda po sala lelo po bafunda tena lo bakaka wande basongi songi makelele bafundi yo pardon yo po bango po bafunda fo sala likambo po bafunda pa nga bafundi ngate ngabike bazande bakoka menede songi tu es brou la police c'est brou c'est vrai batoyo amindelo pardon la police c'est brou bali kwa na mboka na bango je m'afou même maman wapi bana yeza wapi soto na kasa RDC ata na sema bo wapi na sana mboka nanga na mabina malamu na mboka nanga RDC wapi mundela na mboka na yi asa mabasa mabeti o meme wapi abiki je suis dans pays je suis dans la pays OK je suis dans la pays na OK ozomo mais biso c'est mabeti papa ya comportement quoi oko c'est mabebe ba bengo pe la police parce que ouais connexion avec la police connexion avec la police connexion avec wifi na bango la police crédit na bango la police méga na bango la police kola la police nyoso la police tu vas battre ma mindele et mindele bali misa mindele mais ça là pour moi que ça lui bien ozon un peu Congo ozon un peu na ba site clair ouais on a déjà éducation quoi un peu bébé na on a déjà au côté c'est pe yango non on a déjà penyana ninga normalement pour la mabé déjà éducation éducation morale éducation morale et civique
Éducation morale et civique. Et civique. Bon, c'est sous civique, n'est-ce Civique, les années. Tu veux me tolobi, tu vois, Kasi bon, c'est l'anglais. Ah, ok. Les amis moto. Ah, voilà. Merci. Bon, la vie, c'est comme ça. On se complète. La vie, il faut partager. Ah oui, on partage. Il y a 3 Français. Ma belle a bien, ma belle a français, les guerres rapides. Ma belle a français. Bino wa français. Tokuta français te. Tokuta français te. To changer. So bi munoko na mboka, ba munoko na mboka. Ba biso go ebe anglais to ba anglais. Non. Lo ba lingala, bino ka français. Je suis boy non. Tu botama na français te. Bah ouais, je vais tout ça va complexité na français. Bah ouais, je vais automatiser. Non, tout ça va complexité na français. Tokuta français te. Et ça je suis ba ebise le anglais. Ai bin anglais ta no anglais. Papa, dis là-bas la question anglais ba ndiko anglais. Good morning, how are you? Papa. Yes. Tu es pas anglais? Yes. Ba ko anglais ba na ba faute. Yes. Yes, mi c'est falé. Anglais ba do to tika ko ya. Lo ba lingala. Je suis congolais, papa. Eh, o ka mudu sebi passé de que le papa ça bali pas. Je tout papa lo ba lingala. Ba ko bon c'est là après. Ah, ma bateau français pardon habité, bateau français bino vraiment bateau français bino boza benja respect pa na ngate. Mutu soka français pa na bo mo na nga boende. Bo mo na nga trop na français, je peux na ba français makacha ba no ba français lingale ko sana mino na ngate. Ope sanga bonjour na français. Ope sanga bonsoir na français, na la buka na français. Non, le bac sur lingala, t'es du penja na fan de San français. Lingala, bo sana. Kimongo, bo sana. Ah! Na kimongo. Pour français le qui? Pour bon, on va penser trop. Hein? Trop, c'est trop. Bon, mon ninga pe trop. Hein? Non, le monsieur, c'est lingala comme kaka. Na passe. Kimongo na passe, il faut kaka français. Bonjour, oui, bonjour. Ça va, oui, ça va. Comment tu vas? Ça va bien. Non, le juste lingala bien. Mais élémentaire, il y a on a déjà. Obi ko pesa mbote, obi ko tourne, obi ko se renseigner. Il y a moto ya ngona. Toi obligé to le roi miner l'éteint. Ora ndambo yebi wana, c'est bon. Et puis le nom c'est pas bien miner basa complexité. Voilà. Sauf que bi français te bon c'est là et puis ba c'est kabatuté. Voilà. Et le moi c'est pas na bango. Voilà. Et le moi c'est pas na mindele. So za complet. Ba za complexité. So et bi français te. Ba c'est côté, ba ngaba bon c'est là yo. Et puis so ko so mbeloko c'est doublé na français. Pas comprendre que le kelo comment ko yebité mundele penja za bona logique à mundele be ba pote za moi ba vie mon social ba vie social mi quoi mais so yebité à comprendre déjà qu'il y a na poussé logo d'accord ngana ko le solo ki ba police mo ba telemisa bino na taxi mais au solo na bon pe kitoko ba tiki na bon pe bino. Ah, bah, tuninga, comment tu veux dans la vie? Nabi, je suis ma femme à la maison et les maisons forts. Et bon, manga, ma bien, oh, ti, baba, di, quoi, bah, hôtel, anga. Oh, moutel, l'ingénie, tu n'es que, ils ont eu une question. Yo bina ni. Oh, le bina ni sigo. Yo bina ni sigo. Non, tu bani sigo. Ah, na biso te na bosan. Anga bina bosan. Bah, police ba telemisa bino. Bah, tu n'as comment tu vas dans la vie? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis ma femme à la maison et les maisons forts. Ok. Bah, c'est qui ma bébé? Je suis chanteur, mais aussi chanteur au Congo. Ça, je suis avec Wana Protobétarina, Bitoina Aigle, Téco-Bétarina, tout ça dans groupe, tout ça dans accompagnement à Aigle. Fali, c'est Fali. Là, c'est bon, on peut vidéo. Attends, Babi, tu es sur YouTube et Instagram, ce que vous avez. C'est l'artiste, c'est un artiste. Vas-y. Bayo, merci. Bah, c'est qui fort. Bon, je suis bien. Police a porté ça quand qui sortait. Je suis bien. Et tu as bien pesta. Je suis pas tenti, le soleil n'a pas sans complexe. Ça complexe. On a zaki na open na bimisaki. Ba complexe o yazana ngo yango. François za ngo yango. Et ate baba no kinanga mulai ba tuninga c'est toi l'identité. Nabi ba ton identité. Na taxi bango.
Naxi bona chombo. Abina tchena nga yango. C'est ça la kinanga. Moi qui les connais non bien ça. Ba molinga na problème té. Ba molinga na eloko moka mabete. Ba comprendre que oui, amupaya. Aza mupaya, aza na posa ayeba. Voilà, c'est ça la vie. Aza ba lobi aza mupaya, aza na posa ayeba. Banda wana natamwa na keba natamwa na kolinga ba problème té. Ah pas problème pe mabe. Faut tamwa na ba keba faut tambola na ba limite quoi. Voilà. C'est bien, ça va bien parce que il y a encore solo là ngakuna petit fallait pena sans complexe solo le pena ba mila. Ah na so na ngawo ba pena nga comment tu peux dans la vie nabi, je suis ma femme à la maison. Et les enfants c'est tout. Nana moi si na bana no biga na ka bongo. Et kenango. Tout est côté. Ba ok bongsa kuna place ba ok. Oui. Ça va bongsa na mutu ka place ba za ba bongsa ba bongsa na mbako place ba za na bureau ba bongsi na ba. Il y a important na bimisi na ngai. Je suis ma femme à la maison et les enfants. Voilà donc, moi je suis ma femme et les enfants à la maison. Donc il faut comprendre. Déjà, l'essentiel, mais oui. Pas comprendre quand il va comprendre un petit fallait tu te dois avancer la biseau, lentement mais sûrement. Mais les lots quand même, au sali tourner, au sali poteau, au sali, il fallait au sali la poteau, au sali déjà. Au zone à n'engamboka. Mais on a tous les lots moko. Na yobi beta nyonso. Mais na côté na biseau on a pe côté mbonda wana. Vide moko za wana depuis nani beaucoup la mabele kenda. Vide moko tika wana. On dirait côté on ezanga pe mutu moko pe wa rokanga pe lidusu wana. Et lui on a mutu te. Na mbonda. Pamomi avede ya golele. Pamomi avede ya golele o. Lisama goliba na osomere marewa. Lisama goliba na osomere marewa. Malewa ndia no iyaleloya. Malewa ndia no iyaleloya. Eminga so pochika kibatele. Eminga so pochika kibatele. Oya kara iko ya fale. Oya kara iko paliye. Oya kara iko egla. Oya kara iko paliye. Bébé oh yeah bébé. Bébé oh talane asi akola. Bébé moi si kitoko makolo kitoko. Bébé oh talane asi akola. Eh bologonge bokozi waniniko. Bokotonge bokozi waniniko. Nakombo aigle mama. Nakombo aigle mama. Nakombo aigle mama. Nakombo aigle mama. Beta ngande ko beta tika kombo ya fali o. Ngoyelize o. Wana mama e. Beta petit fali. Beta petit aigle tika kombo ya fali e. Ngoyelize o. Mobale abafane. Ngoya fali e. Mobale anano. Beta petit fali. Beta petit fali. Tika kombo ya fali o. Ngoya ibube. Wana kuwaje. Ngoya fali e. Ngoya mobuto ya tumba. Azange tuma zuka genda yo fari ye. Wakwe bano ye gona. Yo wotoluta. Mbandaka na kubuka yango. Mbandaka j'arrive. Stade Mbandaka j'arrive. Bwende j'arrive. Basankusu j'arrive. Bokungui que la Befale Konda j'arrive. Retour de Petit Fali. Maybe que Mawa. Bébé oh yeah bébé. Bébé oh talane asi akola. Bébé moi si kitoko na lela bébé. Mayo bébé. Obi na ko be. Bébé moi si kitoko na lela bébé. Bébé oh yo. Moi puisque la mignonne. Bino bolo baka, bango bilombe, pele o, 1-0. Balo baka, bango bilombe, pele o, 1-0. Tu fona beta mbonda. Fona beta mbonda. Gilwando Mboyo. Simo Ikamba. Jeff Bokungu, Lonjoka, maybe Kembanda Kawana,
botielanga poa bakulaka nyonso ya mbandaka babokolombe balosongo baengunda bankema londilele bakata lili afali petit fali londilele bakata ndo betena mbandaka bwene la sanko solo kumwiki alepali londilele bakata mo bandeko engunda losongo nkema bokombe isekemanga wosowa girwando lomilele bakata mbetena bwende mbandaka basankoso lila bakata ototombe iko ok mais tokende so na kosilisa bandeko nyonso batali lelo petit fali bana sengo parce que yo so bimika bazardia na sengo avant que Maman Fanny, Maman Fanny Motema, papa Gilles, Maman Fanny toujours, mère de mère. Toujours na sengo. Maître B50 Balondo, Yamalo, Benanga VV, PVV, Benanga Cyprien Anzolo, Benanga Fego la merveille, Papa Edi Badiata, Papa Edi, Yagazoul, Babi Bana Bandal, Benanga Masudi, Benanga Baba. Bazabe belé Mama Ika de Yonge Mama Ika de Yonge puis boss Ridi de Yonge Pasca Bengele netina film maman na na okipa beda show za na ochopo wana skush pona mboka ya bolingo biso nyonso tolelaka ipare toza ba esclave lelo nandimike moto yozo etola ekoki pe kotumba yo skush abed ashu mawana ngaite kolela na ngaite abed ashu eske yozoyoka abed ashu skush yowana ebike ba chela ba po bazebele honorable Gilles Mundele bazebele voilà bazebele na minute besoin zaka ya soutien quoi voilà bacha maboko ne ala biona bocha maboko nde la kisi mambalo baki la kisi ka bocha nde maboko pour esimba bo ça te ko so bio mais peut être fallait insister na mo wana zo sonner bien tété za ki mongo et la kisi maboko bila katam la kisi maboko donc bocha ne maboko pour réaliser to ka venanga ya kilo bravo quoi Pacifique kilo bravo Venanga Patrick Bakala Bakalos voilà c'est ça ba tout plaisir ba tout batalio lelo ba retenir ni pour tout mot qui n'a besoin de souka mais to ka bon et puis na boki aigle royal wana na kacha kini quoi les boss aigle royal pas veste à cher il soit tegelo veste c'est royal voilà c'est royal na kacha ki il soit tegelo veste na biso ki aigle royal pas mon konji Tenga pena mutunangai Andy Iris la bière certifiée. Andy Iris quoi. Na métro Simplon wana. Andy Iris les et puis il faut d'abord la mère nanga ba tu batela pe bolo ba mena. Loka ba mena ba capache we biki. Pour nous appeler ba reconnaître quoi. Loka ba mena ba capache. Ba mère nanga vraiment ba soutenir nanga loka ba mena nanga ba fifi siwa stone. Ba za vraiment belé mais batunanga quoi merci chaka pashi vraiment pesi ba mbote belé vraiment ba mena ba soutenanga ba mena ba pipisiwa vraiment c'est la famille faut vraiment tout ça ba ingratitude quoi na bato akala faut toujours que ça bien na bato akala parce que le qui ça papa nanga fali pour pas mobutu entourage n'est toujours au bazalaka au balia ba mila yango toujours j'ai toujours reconnu ça pourquoi ngati voilà. Ça va bien, mais tu as la montée là au moins dans la zone. Yanaza. Incroyable. Maman nanga incroyable. Papa nanga incroyable. Maman nanga incroyable, chérie nanga incroyable. Incroyable. Yana incroyable. Oh. Incroyable. Alors Nino était
Nino. C'est un collègue de. J'ai un collègue de. Incroyable, déjà, incroyable, incroyable. Le moyen Nino. Déjà, 20 millions d'euros, 10 millions d'euros. Je comprends quand c'est comme un qui me gon. 20 millions d'euros. Je déconne quand c'est comme 10 millions d'euros. 20 millions d'euros. Je connais je sais comme millions d'euros. On a Niska. 20 millions d'euros, on est à Niska. Nino ne va pas falloir l'école. Donnez-moi des bons matins, donnez-moi des bons matins jusqu'au matin. Près de moi, viens près de moi, mon bébé. Nana le li le 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 le, ya le li le 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 le, chérie ya le li le 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 le, ya le li le 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 ah. Christian Dio, eve so, eve kode kati kaya Panama, oh se jese. Akolingola oh likolo onaka likolo onaka likolo dio ebe adeso sole tole taki kaya Panama azajefe azali zala 1 2 tout likolo onaka likolo likolo mama cheve ede ga alinga aliye fongelanga mocheme na yo nakota na kachi akelege na koma babu ya bwaza Oyo koma MC Baba. Oya bwaza pamba. Oyo koma MC Baba. Pamba. Kola bilandala na ba français na ba anglais bino ne bobuma mokili. Yo bobuki ya misi baba mbanga pamba na ba anglais na bino ba français. Mais on est là MC Baba. D'abord qui m'a sananga et quoi de gama voilà. MC Baba on est là on était hein. Non. Kasi bino boto bogumi se bongo. Bo ça français poto hein. Batu batalio. To souhaiter au bon retour au pays. Stade wana ya Mbandaka. Vraiment stade ya Mbandaka vraiment botielanga poa stade ya Mbandaka vraiment bwende basankusu. Vraiment petit village ma solo botiela epoa bo sepela. Mambuza nango bien na yebiki bakula ka buza wana banka na baisela nyango buza wana. Comment on a un message parce que tout le monde est sur la souka. Londi loko bakata lonsunge nchejoso mbete lopontike nya iso quoi kandingi zalaka. Voilà. Tout le monde est sur la souka petit fali. Ngai lo na lo bano ya moto yeza d'abord félicitations, courage parce que oti musika. Merci. Ti lo to kutani pe awa. Merci vraiment ya Dieu, merci. La délégation au batonyon so ba ya na lo bango sans crainte d'être contredit. Il fallait que moto se démarquer qui la polémique était a finga ka batute alors bakamabe ya batute a comme ça ka artiste na ye. Merci. So qui peut ba réunion so bozo état d'esprit na wana et ça la bien. Et pour non c'est pela que tous la vraiment bateau na côté ana tous ingratitude parce que ba famille na biso ba miso pototé ba famille na biso té ba famille na biso même si ba famille na biso bana ba mbongo mais ba ki pototé. Mais moutajuta na misu poto combien de personnes tous à reconnaître ça poté ko sabisoté poté za nga nyonga misu mais ça reconnaît ça na moutajuta na ye akota na sengel hakutia bino visa même so baluke mjamba likolo baye po njamba bayaka te mais ba baye lettre bimi il dit badia tapé si lettre lelo abi bande réunion so boya ki délégation ba o bakina ba jera ko sona ko finga a désavouer bande ko wana donc ba warrior ba tikala kana ma fali donc tout o yorba au sana ba problème na ba conflit na ye
Et tali kakaye, donc, bati kafali tranquille, bazar, et kafali te mamboa. Bon, on a déjà vie privée, il y a battu monsieur. N'a côté, on a toujours fidèle à Falé. La beauté des femmes, la beauté d'une femme dépasse celui qui l'aime. Moi, si nanga ma base ma bête, aza toujours comme moi si nanga. Ninga vraiment na boye. Nga toujours na côté ka ya Fali na fidèle. Pour na ke mutako sangate que petit nanga sabo non. Nana tawa na parce que Fali mutape singa lumière. Dia ne komi singa vedette. Le nom le capitaine Angela respect. Na otambola ine, na otambola 23h, na otambola na lingi. Parce qu'il a une mange à grand star, na une mange à Fali Poupa. Parce que aigle la finga raté ya tinda rabiso tenet to na ba TV bo fala tinda ra mutute. Ba ko sorte. Fala tawa na te ta fala za disque abeta ba stade, abeta ba arena. Abeta ba sala minene. Tane yango wana. Ya beaucoup la bana na musala oyo. Moi si na vu par na musala oyo. Entourage ne bala na musala oyo. Ana ta te galika na te ba finga mutatinda ba. Azaka na tawa na te ba ko sorte. Oli kama kele kaki boy. Fala za okura lokuta. Tane eza musique. Yo aleka na TV ko ba vie privée ka ya musique. Na kota vie privée musu ya yete ke na kota baloba ki baloba boy. So muta fingi fali tali. Menga na vie privée mutu na tena ba no finga mutu na. Parce que fala na posa ba tunyos. Oza liboma, oza kizeng, oza mutu normal, oza impolitesse, oza na posa ba tunyos parce que aza star amnene. Mais ce que les gars na fini no je m'en fous. Oza toujours fali. Parce que sur la bêta qui arrive, les gens te batuto qui ça m'a biso pour n'arriver na bêta te. A bêta qui arrive parce qu'il y a comme Fali pour pas na relation, ana banjembo, oui bêta et bêta ka. Et ça pour na biso te ka même biso ka pour na ke tout ça qui musaninga Congo a c'est pas na bato babundi na ninga Congo. Atali ba liste habité o ya mérité to e poto to za reconnaît ça. Et a te so qui to ki poto pour na rena na bêta, pour na to ça na rena non. Même misanga arene bête sanga petit pala arene bête asaka fale ça peut mutuana mususu arene bête ça peut na mususu arene bête azaka fali ba ko sorti ba Nigeria boya ba Sénégalais boya ba Gabonais boya ba Ivoirien boya Congolais koya Europe koya partout koya et comment qu'être mdeo biso atutaki pala magi biso poto so qui te tarine ko beta te so to se promotion te fallait côté la matin ou bien fallait beta te lo kuta a ko beta plein a côté la mauza na combo. Merci petit Fali to mais respect kaka na Fali respect na Fali boto si na Fali na o asali pour na biso reconnaître toujours ata ko koma nyoka ingratitude peuple nomade il n'y a pas l'habitation fixe aux zaboy ole kaboy zaka reconnaissant na Fali parce que loko fallait atiki biso na mitema na loko moko boye salamate ozo 2 ans ozo 3 ans na pota ozo ta une semaine akumisa njambe ata 10 ozo ka 1 mois le ban njambe merci mais tapé sur 2 ans 3 ans ozo ingratitude pote ko ça kima kaba to ba kimisa odi 3 jours 4 jours bayo o mona molili a poto siko juango pote zaka na molili te mosko mona molili siko juango o mona molili a couvre-feu bawa molili a 92 o mona mage o zaki na 92 o na 93 o be subla sokete o zaki na 93 o na 94 o zaki na 95 o na 96 o masko ma be a poto boko makenga titi na Fali o koma normal bako sabino bokene boza ba impolitesse mais kaka respect na Fali ata o fala sa alone libana na bola mo pour la rater alone libana alone li mosi alone l'entourage alone famille na mais o bako sanga ke o za nkatiti de papa kena yo o masko molili a poto obi ke poto za na molili te meko ma molili kaka ya joyo akomisa papa papa ngaya kina yo nana tanto futa kura futa mai futa mai to futa kura te allez descends benga 115 descends tout de suite là yo do le bien tout de suite ana poto eza kaka mboka oyo so za na musala bien so lukaka bien
neti ba biso to ba vedette to ba tuki oki ozongi tokofana poto te muta kosanga tege kaka mtana kokosa yo akopa soki wapi soki na kinchuka ya poto po kinchuka pe ya poto za kwebi ezebele ata kimizo bo bata peso mbongo bo akosio kosio o regretter tout de suite c'est là o regretter o fallait sali merci nga petit fali retour à Kinshasa Kalaté nga retour de Kinshasa Kalaté mobile prise kala mignon retour nae Kalaté non c'est peli sabato non c'est peli sabato pe na kepe na zongi merci petit fali aussi c'est na biso hein bambote non ya suka na poto sisi petit bambote na kana bato tu batali ngai bato basepela nanga bo bankourage ngai merci na bon na ebité na bon na yebi merci vraiment bon continuer à partager des images la vidéo voilà la vie c'est comme ça Zidane Fikula Congo 10 on a biso ya parler Zidane Fikula Congo 10 mon ami meilleur vœu na yo kabwana o nyoso yo kabwana le me pose chanter papa poteza molili te meko koma molili kokoma molili kabwana le mbonga des après ngana des annoncer nga yo kanche boyo mawa nangai bila kingalero bikoki chikala kazi bai milonche mbala oi mawa nangai bila kingalero bikoki nyoka sio na mosa pikanga singa na loboko kasi na motemo ganga singa wapie pozo na libumu mere kokyo soveyo susi na motema miele sengi ya bando so ya mona bato ekonui mpona yo mwavali pupa musa yako pepa pinjoli na miso na ngai po ekomisi matama muselulu esengo ezoglise ezokokofanda te sori elingaka te moderema ya miso mawa biso na biso yabalezangi misite mepeshaka la linjala bibale jamais amour ekele l'affection bik na sanche koma kape kiti ya maso nga nazanga bafection atankale mawa amour ekomi libakwa mabe atankale jeringa zusi ekoneza tika tankale tokazozo tesengo champion mawe pona muneyo musa antibiotique chasaka mikobe na njoto nimekopusa so yanga susi santo nazoko gade musaka sainanga tinga beta ignore nasala nyonso yolingi meyebake namone vraiment nalingaki yo bango balandaka yo kaka c'est l'intérêt un jour okoliarisé ekozala moi trop tard mais moi je serai toujours là pour toi quand ça y est nakozala toujours pene na yo musa hima mama mawa nangai bilaki ngalelo bikoki mawa ampi vende boutique ampi vende na kini vie nangai salon les jumeaux fergiféré salon les trios bilaki ngalelo bikoki mama Erika motema papa Moïse mama Erika motema papa Moïse mais là on a pas que nana bien Ronaldo bilaki ngalelo bikoki on follow you ope surtout beta skonde ba rumba vas-y oyanga malere oyanga subanze kozanga moto motema elinga nazana ba vouloir et nazanga pouvoir ya koza motema elinga yebembe ya soso matanga teme soki abungi mokona tunaka epa ba voisin atako na sila valere pano meliwana nga ndeko moko akoki pe kolela e pona fanda na yo bambula opanji fo eme
ma souvenir eleki bebo ale botuli ototombe bokula kale botuli nsomi ale botuli nazana ba vouloir mais nazanga pouvoir ya kozwa ale botuli olinga yebembe ya soso matanga teme soki ya bungi mokona tunaka epale botuli hata kona sila valere palomeli wana ngande kono moko akoki pe kolela ye pona fanda na yo bambula bieki opanji fweme mba souveni eleki bebo nazo sufire ye chéri pona yo tosisi na biso merci petit Fally lolo merci petit Fally emara yero bako gozonga webali pupa banango otikanga mpame Yeye mawa ngoyo nafanda no bambula osalanga mabe te yeye mawa falipu babakati sanga kelasi pasie atika no njemo ezaka mawa tito sisi na biso okati sanga kelasi yeye mawa puisque la mignonne okati sanga kelasi oboisanga ba master nakumna nakoyoka ye konyonga ngai atankale oyanga malere oyanga atankale moyo yeye mawa tosisi pasie na biso mokili mpasi ale botuli angoyo pasie mwana mabe mwana mabe ye ngoya mama mwana mabe bato ya poto bakosa biso te ketikala na poto okosambwa yeye mawa poto eza mokoke yo ozongi wana valeur ya poto yeye mawa awa na poto ozongi oteli molili ezalaka te kozwa molili yeye mawa merci petit Fally tout est bien qui finit bien merci beaucoup Nabino tout Botali Bisso de partout Michel Kombe Aigle Royal encadreur des sorciers merci beaucoup David Angali Atankale Basse Gare du Nord Marano Tunga Tungalo amoureux toute la famille Mouakou la famille Akams merveilleux Nabino place Bozali on vous aime beaucoup vous contactez Bisso dans les numéros Nabiso les affichés et puis tout ça on a pour Nabino je vous dis d'ici là portez-vous bien bye bye à la prochaine.